soki tokei na lingina tuna nano bato oyo lobi wana ko lobi ndeko na ngai président mwana mboka tokokoma na question ya dialogue nalingi na relancer na kota deux choses ya liboso nalingi ou éviter question ya touser en longa te député na yo ya mibale na oyo uti koloba lisanga bonganga moko soki ozoloba kamere oyo kaka soniti asova yo na mbongo okenda kozwa corruption soki na DGI kuna kamera asova yo il faut oyeba kasi non mbele oyo zana makala tozobelela ke lisanga bonganga libéré ndenge bobelelaka alors que bobelela ngo wana efutaka pete et puis tango ozoloba ke oyo balobi nani soki oza DTP ale pembeni ya mavungu sete pembeni ya mavungu ndeka di changement courant ndenge kosalema ozomona teke bozali komira baisser bino ba président des partis. Vous êtes le président des partis politiques. Vous en avez CG na bino. Ngai ndenge na ebisaka bino comme toujours système ya lisu likolo ya misu mibale lelo actualité Adolphe Muzito suspendu pour 3 ans ba suspendre ye pona nini à raison ou à tort est-ce que tokokota na kati ya makambo ya palu to tokotika bango mabe nini asali est-ce que zaka pona réflexion ya ba tribune ou bien loboko mususu ezana sima ya makambo yango tribune gêné nani tribune Adolphe Muzito ya réflexion otolobaka comme toujours que Adolphe Muzito azalaki premier ministre ce n'est pas que ya sala nyonso mais tango azobimisa makanisi et gêné sikoyo nini et gêné nani est-ce que ya mabeka kandem to ezana kati ya ba tribune leçon tiré débat ezate est-ce que ça système ya kokima débat ya acteurs politiques na biso ba mesana ka ba polémique et qu'ils ne veulent pas réfléchir tokoya kobeta ba masolo wana bandeko ya ngai bientôt rentrée scolaire ba kozwa ka ba disposition nini Nero Mbungu a inauguré école oyo apesi kombo ya mama na ye mama Pemba école moko ya kitoko ndenge bokomona ba image ezali ko défilé wana bakonzi ebele ezala ba député ba sénateur lokola ba KVK Konde Villa Kikanda les symboles de l'unité nationale parce que talaka ke komika batuna kwa na bango mais ye bake ko voter ye na este ye muto a ba Congo c'est bien bato ebele na ba journaliste ebele bazala ki pe wana oyo ba présenter ki ba journaliste oyo bazaka visible ba présenter ki bango lokola ba Joka Bengele lokola ba Ipo lokola Bandeko Max donc ba journaliste o bazalaki bango wana ba o bazalaki kuna bandeko ngai tobeta lisolo na lisanga bonganga tozaki na ndeko nanga Sylvie Bongo ndeko nanga Solange Kwale lelo na lingine proposer bino émission auto salaki en équipe qui n'est pas une équipe nationale parce qu'il y a un membre à l'équipe nationale il faut toujours faire la part des choses en équipe donc to sali featuring oyo ba musicien basalaka mwana mukolo lupangu na deux membres à l'équipe nationale parce que l'équipe nationale ezaka bandeko Sylvie Bongo ba Solange Kwale bandeko Zulu honorable député provincial bandeko Basile Olongo akoma député national équipe nationale yango wana ngana zaka mtu wa équipe nationale te nazaka mtu wa système alisu likolo alisu na lingi bayo kama mituna mais tozaka na mo inquiétude moko na mona ki journal le Africa News et pesi biso makanisi et pesi ba parti à opposition na ba candidat oyo baligné na kati wana
yango na koloba boye omoni ba deux positions oyo ya kopesaka na UDPS eza malamu te soki bolobi tozokende élection il faut UDPS sentir que eza parti ya munene ezokende élection eza neti tozokende te sikoyo boaligné bacandidat donc oui circonscription électorale soki 80 circonscription électorale pamba nde bopesi avec combien de candidats un parti comme UDPS en tout cas nalingi soni elongwa na misu ya bato soki bolingi bosangaje basentir qu'il y a un grand parti soki bokosangaje te ce n'est pas oyo alobi dialogue tozokende oyo alobi dialogue tozokende te finalement kaka boye na dépôt ya bacandidature ya badéputé provinciaux ya UDPS oyo alobi tozodépose bamosusu balobi tozodépose te finalement bobimi minoritaire sur les dépôts de candidats ekosala pasi ekosala mawa ekosala mawa na bacandidat ngo namoni bokotisi bamercenaire c'est comme ça en 2011 tokozongela tokoluka mwana mboka Félix Tshisekedi na koluka yo ngande mtu nalobi mwana mboka Bruno Mavungu bien que ainvitaka na point de biso na point de presse na yete azana batu na ya invitaka jamais atikala ko inviter biso bon biso tokoluka yo en tant que journaliste oyebisa biso finalement ezanini na 2011 ba mercenaire bakota na liste ya UDPS tala ebele na députation provinciale tala ba mercenaire finalement tozoluka ba vrai combattant kunasi bolanda masolo na biso na lisanga bonganga bongo tozongi tobeta na bino masolo ndenge tomesana parce que tala kaka système ya lisu likolo misu mibale bolanda Alandia masolo ya mangala masolo ya équipe nationale na pesi bino mbote epai moko na bino penza azwami na poko ya lelo po ya kolanda masolo na biso masolo obolingaka mingi lelo penza équipe nationale mama Sylvina ngambo aloboko na kuna ya mwasi na ndeko Eliezer oyo penza ekokuta biso pe na kati ya masolo to biengi penza pona bino mwana mboka oyo boyebi te soko ali na likambo akoloba avanda kimia te ayaka koloba lelo lisusu aye komona ye lisanga bonganga Jean-Pierre ndeko lisanga bonganga to pesi mbote mingi mama mbote mingi ndeko Eliezer mbote mingi ndeko mama Sylvie toko yebisa bayeba kolanda biso te yo zali coordonnateur pe modérateur ya opposition responsable totangi obe awa na kati ya mokanda oyo yo opesaki biso lelo mpona kotalisa biso penza qualité na yo tokosolola makambo maike me mingi tokobeta sete penza na makambo matali dialogue oyo bato baike bakozela kasi ndeko lisanga ya mbote to banda to tuna penza mituna na biso na bozindo lobananu bato mingi bakolanda biso penza na bosembo bakoyeba kositio te bakomona lokolo komino na makambo mbilinga totunaki yo motuna yango pa kaka ya lolenge bona masolo tosolaki na mikolo elekaki kasi ekomi kosala malamu mingi te yebisana no bato oza na kote nini. Merci mingi mama Solange olobi malamu bandeko bazoyeba kositio te loba bandeko yango so na bandeko tuna yo baza bandeko ngambo nini ekozwa biso temps na ngina loba boye bandeko oyo bazali na côté ya changement yo moko lobaki ya opposition responsable moto apesa mboka nkombo ya opposition responsable ezali mwana mboka Etienne Tshisekedi président tango tokendeki kotika candidature na ye candidat commun na biso ya opposition ngai modérateur na miso ya ba candidat ni ba ndeko nyonso ya ba parti nyonso ya opposition alobi voilà l'opposition responsable comme nazaki modérateur yango wana nazwa titre wana modérateur opposition responsable bandeko oyo bakoki koloba bao bazali na ngambo na biso te bao bazali koluka kotia mbilinga na makambo ya dialogue lelo o président Tshisekedi alobi dialogue ndenge nini andimi akende kosola boy non bango wana nde bakoloba boy mais bao bazali na esprit ya bosembo ya koyeba ke dialogue o président Tshisekedi andimi o ya accord cadre o ya médiation internationale
nde yango dialogue biso tolingi wana bakozala bato ambiringa te bakoyeba ke biso tozali sima na ye biso lelo toza ko soutenir position na ye ya dialogue iyo mais médiation internationale tala mama makamoto oki koloba na etape wana yango wana nakotika bandeko mpenza bakoba mwa motuna lisusu ya moke est-ce que lelo okotalaka esika obaba te mai kotiola mpo otingamaka ndeko kengo adunduka aboye omoni te kuna okwa eloko te poste okwa te moto mpe moko to opesa kota na gouvernement okwa te yango na lelo komi komona te mwa bouée de sauvetage lokwa baloba na lopoto ekomi Tshisekedi yango kodiembela wana na nsima Tshisekedi mpo oyo liboso oyaki na discours aboye te. Merci mingi Mama Solange. Le 14 février, na résidence, et pas na président national, président Etienne Tshisekedi. Biso touti na voyage tokendeki na mikili ya poto, toyeko sa rapport. Tango toyeko sa rapport, nga na qualité na nga modérateur opposition responsable nga munazwaki maloba. Toyebisi président Tshisekedi boye toza mibali toke ko bunda na parlement alobi boko bunda boko longa yango tozomona lelo bandeko babima lelo bazonga lobi basala boye oyo alobaka na biso ekomi komonana même na Sénat ezali kolo ekomi opposition tozela Sénat bakobongisa bato basi baglisa tozelaka babongisa pour dire que azaki na raison soki nazwi parti wana pona nini ezali pona koloba boye mama biso bandeko ya opposition na époque wana tokendaki pa na président olobi okangami na kengo te tozwaki mokano tokosala ndenge nyonso ya koluka esika tokozwa légitimité oyo tozoluka ya président Tshisekedi moto na moto azwaki moderne na ye mwana mboka Roger Lumbala alobi nga na kei bitumba M23 bao batali bobi tokei boye ezalaki lokola topanzani mama soki biso tokotaka concertation te mais constitution wana balingaki kochange yango toke kotia poids ya bato oyo bazali pembeni ya Tshisekedi na kati ya makambo wana yango bachange te tala esika tokende kozwa kombo ya plateforme na biso Front Populaire contre la révision constitutionnelle tango tokotaki concertation alors to changer te ke tolongwe totikala na vision na ye c'est-à-dire na kati topozaki makambo ya légitimité na kati topozaki makambo contre la révision constitutionnelle totikala ko changer te donc toza na ligne yango bandeko bamoni lelo ke ba changea nde bakoma na langage ya koyeba te esika ni toutaki wapi toutaki na ba élection biso na biso mutu nyonso azwaki photo ya Tshisekedi atie pembeni esika toutaki yango wana base yango wana donc toki ko bunga base te lelo soki biso tovandi olobake bayebi kana te kana nga yango wana ka yanga yango wana polele na oloba makambo ya Tshisekedi polele point de presse polele kombo ya Tshisekedi polele oki na tangi kombo mosusu ya ye kana nga yango wana mama ndeko lisanga bonganga mbote mama Sylvie tokutani lisusu yo nde bien po yo bi créa ye bana Kinshasa balobaka okolemba mokonini ozwaka pe résultat malamu te lelo memi biso na camp du changement lobi ezalaki opposition républicaine lobi ezalaki front populaire contre la révision constitutionnelle yobe moto moko okoma lokwa caméléon chaque fois ochangeaka bato mosusu balobi ke lisanga bonganga koma pion pouvoir akoma koutiliser mpo aya kodistraire bato na opposition. Merci maman. Wana ya liboso. Na répondre na wana. Ya mibale balobi oza mbuma mabe ekota na kati elanga. Esika lisanga bonganga zali makambo esimbaka te. Ateseli mwa semblant ko simba. Et puis bato nyonso yo tombola basuka aka na nzela. Otombola kengo yo moko kitisi. Lelo olie ko tombola tatanga na Tshisekedi a déjà na ba problème de santé. Ungia ko bambende lisusu. Wala nde bana Kinshasa nde basolo. Merci maman. Oyo lobi ya liboso
créa et ça la keloko te boni Maman Sylvie tango lobi yango yo moko pesi yano yango moni na beta ki libaku ya koloba yano pona zako mona yano epa na yo Maman Sylvie créa obi o créer opposition républicaine et ça eloko te mais olo pesa nga merci lokola ba musu bazala kana gouvernement bia soki yote mais le to kota gouvernement te bon opposition républicaine bo bazana gouvernement ba uti wapi bon opposition ba kota na gouvernement ba uti na opposition républicaine créa to créa ngo awa na fa opposition na zuidi kanisi na lobi to sa opposition républicaine na bengi bandeko professeur bongo ngaye to vandi na ndambo bato to zaki wana na bi prof tozola abi non mais peut-être abi to ko lancer ngo lelo pe to lancer ngo esimbi bato mosuba ngona ba koti gouvernement bongo lo bananga ke esuki na nzela pona biso ba mosuba ngo wana bango ba kota na ba devia makanisi na yo et ça Maman Sylvie Maman Sylvie bazaba na mboka tango ba devier makanisi omoni musicien moko oyo azaka na matete aloba tango nganga apesi eloko yo kalisokola ngana sina zwi kisi nyonso me ndambo abombi mosusu tobombaki bango bakasi to dévier mais ezalaki mpo na boye te yango tozocontinue olobi lisusu olobi okocreye kosimba te tocreye front populaire contre la révision constitutionnelle avant que le 19 esalema mpe esalemi front populaire na mboka oyo esalemi peuple abimi na nzela pe révision constitutionnelle esalemi te mais suka nango neta musuko na kotia mwa mungu na yo Maman Sylvie suka nango ezande boza kopanzana po ni bokendaka te molongo moko te ya motu na mususu te ezande tango bosali eloko ifo botikala bongo ti libela ti omoi teke ezaka échec po botikali na esika moko te boza ya kopanzana na yamba pe mwana mboka Félix Tshisekedi alobaki population abima ye moko mokula le 18 wana bokangama na eloko wana te babima bango moko yosko ngo botolongo ke bino nde bosala likambo bosala eloko te mokolo wana mama nalingi koloba boye na makambo oyo uti koloba ke bokangami bopanzani te ntango tocreye front populaire eza reconnu coordonnateur ya front populaire ngayo topanzana te mpo nazaka coordonnateur ya mibale oyo lobi ya secrétaire national ya IDPS ndeko na ngai honorable Félix Tshisekedi non bino ba journaliste nde bolinga kobeta biso libaku pamba il faut kozwa circonstance nini ye alobaki pona boyi bandeko mosusu bakomaki kowelela le 19 oyo le 19 ezalaki ngai moto nazalaki bandeko boyebi oyo za na enseignement obomani na bureau na yo olobi na RFI obi ngai moto nazalaki ono porte parole IDPS alobaki ke bato IDPS babima te mama na nzela mokolo wana nous-mêmes toyebi bakombata IDPS na okoloba ngo lelo eza te mpona koloba ozokumisa IDPS ozokumisa boye banda tosalaka bamarche ya opposition banda tosalaka obo kosala événement opposition bato bazalaka na terrain ezali bakombata IDPS ça il faut reconnaître ça mais lelo nakoki koloba boye soki olobi ke mwana mboka Félix alobaki boye c'est parce qu'il y a des gens qui voulaient prendre paternité eloko wana obio ngai moto nasalaki te parce que biso nyonso tozali kobima nana koloba lingala ngana alobi nana koloba boye tel alobi Frank Dion alobi Sami Badio biso tu totandamaka tozoloba tolancer message bongo lelo koloba ndenge na yango ezali travail d'ensemble mais bato balingaki ko récupérer yango comme eza eloko na ngai nakoki ko négocier candidat président de la République kozala mbalo ndengai te na kosala boboyebi po ebimaki mosobi na ke États-Unis 19 ezalaki ya ngai botia ngai candidat président ok kuna bana mboka basali olumbe c'est pour dire que tango yo ke koloba ke lelo kona eza ya yo esukeli yo mabe donc mama zwa contexte au secrétaire national honorable Félix alobaki ezalaki na contexte ya ko répondre po bato mosusu bakomaki kowelela le 19 biso weleli te tocréaki front populaire avant front populaire esalemi lelo mpo na biso eza esengo nayebi kolingai koloba ke ozofélicité ngai na ndenge osalaki mwa eloko wana ya opposition républicaine osali front populaire mpo ni ozalaka na babula bien mpo ozofélicité ngai mpo na koloba ke
makambo lokolo simi makambo wa président Tshisekedi eza makambo ko simba po biso tout tozomona ke eloko eza ko crocher au médiation internationale. Or médiation internationale eko simba nango po ko zaka médiation internationale pe bato tout bazoboya bakopesa Tshisekedi raison, c'est tout. Merci mingi mama ndengo féliciter ngai mwana mboka lisanga bonganga mbote mbote mingi de Bolivie na sepe mingi ngana wala otokutani. Merci beaucoup. Nazomona ndenge ozali ko attaquer bato balingaki ba récupérer soki ndenge nini alors que grand récupérateur ezali sanga bonganga fac eza eloko yaki kobima na sima ya DTP dynamique Tshisekedi président d'un côté na cette soutien Etienne Tshisekedi boye bo sangani bo créer fac bozaki bele lisanga bonganga ndenge na comprenaka te système ya na sauter liboso comme ça basimbanga a sauter mbala moko coordonnateur muniere na mutu muke ba panzani ya sali aye fac opposition esimba te abeti lisusu opposition républicaine wana na vie Léon Kengo Wadondo. On a tout le monde même accoutrement et l'isanga échangé parce qu'il se voyait déjà ministre. Nous avons dit que Betsaye plan et Mukolo. A longo kuna l'isanga bonganga asali Front Populaire. Front Populaire wana simbate lelo sangisi batu au camp du changement. Mutu azali ko récupérer ba initiative récupérateur. Ezali sanga bonganga tu za mususu. Yami bale. Na yo ki mingi na ba point de presse na yo na ba déclaration via lo babo kende kuna te na sina tuna yo ke yo peso yo le kaka député olinga yo tosa olobi mais député na yo tout ça en longue c'est ne lui a parti na yo lisanga bonganga ozam to yi de peste oza président national d'un parti ya zo siéger pour na nini obimisa yete. Merci mingi ndeko Elisier tokutana kala tokutani lelo. Merci ndeko Elisier. Ya liboso olobi bato basangani tozalaki fac opposition oye o récupérer non. Situation ya kokoma modérateur ya opposition lelo po nanga na ko sepela mingi. Pourquoi? Parce que je peux être sans me vanter la première personne oye opposition nyonso evanda yoza ko présider comme modérateur. Opposition ezaka na porte parole te. Mais on a droit chance wana ya kovanda parti nyonso IDPS vandi MLC vandi INC tous les partis va désigner un modérateur moto moko asala ngote. J'ai eu cet avantage non pas que naza mayele to naza molai munene te baninga bandimaki babi zala wana suite na réunion tozaka na CENI na sali motion contre makambo ya CENI baninga balobi bon nokito bunda zala wana. Et il faut reconnaître j'avais bénéficié plus na soutien ya IDPS. À l'époque, mon amboka Jacquemin Azaki, secrétaire général. Tu évolues ndenge wana. To eko kabwana, il faut que ça histoire ba to bayeba. To kabwana wapi, to kabwana na Fatima, pona makambo ya ko welela to désigner président Tshisekedi candidat commun, baninga muso yo yebi bake sultani. Ko kende na bango wana ko kabwana na biso ya wana. Baboyi onga na uza candidat ata na kozwa 007 na zalaka candidat ata na kozwa 01 candidat bakende na yango na ko répondre na motuna ya mama indirectement lobaki bolingi ko kabwana to komi na veille élection to komi na ba veille ya bato ba yebaka ke a glissement zoya na kozwa candidat premier ministre abani déjà ba scénario bato wana bo balinga ko kabola biso ba bandi e yango wana omoni lelo to salaki point de presse pona ko lobake bato wana kaya glissement nde bango wana kaya glissement ndeko Elisier wana na yebi ke tokoma pona ko expliquer ngo bozindo pona ni tolobi ke kaya glissement. Donc récupération ezalaki te peut-être moto sali fac opposition Elisier tolo bakape bosembo tokabona na fac opposition ndenge awa na siège sika tozalaki na ndako ya ndeko na biso honorable Ngele Ifo tout le monde était là tokabona ndenge ni. Oh, manda ekomi kokoma na suka na bi problème ezate kaka makambo ya manda ndenge ezali awa. Oh non mbalo ekomi tour ekozala yote
bakotia président Martin Fayou tobi problème ezate mais tant que tozozela ke tosala oh non tel a commis coordonnateur baconfie bandi kokota yo tingamaki yango te soki natingamaki nango makasi yango wana baninga mosusu bapanzanaki bakendaki bandeko mosusu ebele balingaki kolanda ngai te bandeko ebele otangaka ebele bazalaki na faka opposition oyebi me baza wapi baza suna yo te wana lokola ndeko Elisier alingi mama ntango tozoloba ka ya changement zala calme nsima mikolo bokovivre baparti politique na baplateforme oyo eza nsima Tshisekedi bokovivre yango mpe ka ya changement je réponds à Elisier ka ya changement eza plateforme te c'est un courant Front populaire ezali bamosusu bakozala komona moto tout qui se réclame Tshisekediste onga naza 7 onga naza MPP onga naza tel secrétaire général ya IDPS avandi yo lobi kozalaka MPP président na bino Eugène Diomindo Ngala aza na makala soki oza MPP zala peme na CG ya IDPS soki oza te donc oza mutu te omilekamaka 7 ya Roger Lumbala zala wana yo Front populaire obi moto tokotandama ka changement eza plateforme te eza courant po tokomi komona bato bakomi kosakana oh non na kombo ya président oh non vous savez biso toza bato ya parti tel mopepe ya sika oh boy na poto mais c'est quoi ça bato bakomi kosakana na vieux ndire biso oza te mais yo ozaka contre Vital Kamerhe oh mama natangi koma moto awa mopepe sika bamote kasi ezalaki ntango ya ye na parti na ye mais quand même mona mutu fo oyebaka poids politique na ye sikoyo nalingana mana mama pardon excusez ngana président Vital alongwa komwa Vital akoma mopepe sika nayebi yango oyo mopepe sika otangi eza nini te parce que omoni mopepe sika elingi oloba nini on dirait bozalaki na eloko moko ya kala moto asika abimi or biso tu toyebi lelo ke moto akosaka na président Tshisekedi aza te mpo lelo bato balobaka mama memba oyo ozotanga wana il faut se dire lelo na sepeli mingi naza quand même intéressé na baconflit na bino à quel niveau conflit eza te ezaka boye yokana expliquer po comprendre eza boye biso oza na opposition banda kala tomona mpasi na opposition tobetama fimbo na opposition lokola ndeko ewanga uti kobima inane nga mpe nasala inane na opposition mpo na politique yo ye na opposition okuti Tshisekedi abetama fimbo asala nini oyekaka lelo olobi ononga na kozwa place ya Tshisekedi okuti Bemba atiki famille azolia na luto oyo ekoki abi moto aza riche atiki papa na ye famille alobi na kebi tumba asali mpe oyekaka lelo olingo mikompare na Bemba olingo mikompare na Tshisekedi tala eloko nga nazoboya yango wana conflit eza te eza seulement ke soki ozotengama totia yo na mulongo parce que yo ntango outaki kuna outaki oyebi ndenge outaki ntango ye epa na biso toyambi yo toboyi te mais soki bayambi yo mama okuti bakolo mboka bazali mokolo mboka lokola président Tshisekedi bao bazalaki na ye mikolo ebele bakende bamandungu bakufi balengema bakufi bakibasa bambwankele baliau mboka mbesila totikali na mokolo ya mama mokolo na alobi na biso ke dialogue avec médiation internationale est incontournable sikoyo soki tokei nalingi natuna tuna nano bato oyo olobi wana okolobi ndeko na ngai président mwana mboka tokokoma na question ya dialogue nalingi na relancer na kota deux choses ya liboso nalingi o éviter question ya Toussaint Alonga te député na yo ya mibale na oyo uti koloba lisanga bonganga moko soki ozoloba Kamerhe oyo kaka soniti asova yo na mbongo okenda kozwa corruption soki na DGI kuna Kamerhe asova yo il faut oyebaka sinon mbele oyo oza na makala tozobelela ke lisanga bonganga libéré ndenge bobelelaka alors ke kobelela ngo wana efutaka pete et puis ntango ozoloba ke oyo balobi nani soki oza DTP ale pembeni ya mavungu sete pembeni ya mavungu ndeka di changement courant ndenge kosalema ozomona teke bozali komirabaisser bino ba président des partis. Vous êtes le président des partis politiques. Vous avez un CG na bino, vous avez un rang na Bruno Mavungu, qui est secrétaire général de l'IDPS. Vous avez que bonongo kuna au lieu yako, soit vous démissionnez, vous avez un parti na bino, vous nommez bino soit secrétaire national chargé de la question politique,
il y a UDPS, secrétaire national chargé à finance, il y a UDPS, ainsi de suite, au lieu il y a masqué Pampa. Na ko inviter na motuna na mokote. Mituna za misato. Ya liboso. Tuse alonga. Olobi no pona nini? Tuse alonga botika ya kota napa. Soko remarquer malamu. Mona mobali wana tuse alonga. Na ndenge abundaka na parlement. Omoni ke malgré tolobaka no azana force mo ya 200 députés. Parce que ndenge abundaka eza ndenge mosusu. Wana entre parenthèses. Mais olingi koyeba makambo nini esalaki ke tuse alonga akoti non. Nga moko soki ezalaki ke eza te mpo na moni yo elezie. Peuple azolanda ngai. Bandeko bayebi bango nyonso bao bakoti parlement. Mukolo tozokende pas président Tshisekedi. Bango tout bayebi. Na okolo ba séquestré te. Mais na okolo ba ke j'étais pris en otage. Bango tout bayebi na kolingwa koya loba pe tsasima na ozonga koloba. Loba eloko koloba devant Tshisekedi. Po yo moto za modérateur. Na bi non, si to comme pas président Tshisekedi na koloba président tolingi to kota na assemblée, yo lobi nini? Ote bato so batombo. To telema na limité. Et joa biso temps pona batia na munoko eloko na koloba na bi jamais. Ngana koloba wana te. Itokende makambo ezebele pona kosala. Wana ngana ebisi bango. Okanisa te parce que ono ya zate okene non. Président a raison. Tout ça, Alonga n'était plus député. À ce moment-là, il n'y avait pas encore la décision à Cour suprême. Ce n'est que quand nous sommes allés, que Komangaï, il y a eu beaucoup de voix, c'est parce que dans le Parlement, aux alaki contre-pouvoir, aux sous-députés, tout la Cour suprême, on a eu des voix, et ça fait que tout ça, Alonga a passé député. Là, l'affaire c'était terminé. Et ce que moni dans les débats, il y a tout tellement qui pona koloba makambo etali diomi, makambo etali ba Félix, les 7 députés tellement koloba en dehors ya Olongo, c'était tout ça à Olongo. Donc on moni que aujourd'hui quand les débats étaient devenus tout autres et kokutai. Donc il y a on a lobaka tout ça à Olongo à kota mais à kota te et les yeux. À côté, parce que à l'obéissance, il y a mot d'ordre, il y a vieux. Au cas qui court rappeler, au lobby naie, papa et lokoyo, bitumba ya kati. Parce que au lobby on a point de presse na yo. Oh bah tu y a ba chaise pleine, Yo be d'un côté, au monde n'engo beta ba double G. D'un côté aux beta système à chaise vide, de l'autre côté chaise pleine. Dekolisanga bonga ole moto azala zela nanu ole moto azala akota kota te takimite ole moto azala ta kota te papa pona ni te lobaka na moto bima oyebi kitango opesa ya nana akota te na bato yo bapona bin bango omoni te ke eza ridicule na ngonga oyo tozana besoin ya touser Alonga seul contre tous. Pour aloba kondenga aloba peuple azola na poanyata pour babito ngoto batuse longa bim era ngonde yango il fallait azala kuna po alobo ya lobaka parce que on a koravitailler parti na yo lisanga bomanga tala kaka bampia kan bon monde le kwa biso tozaka na tous mais les autres ata bazo ravitailler ezandengeni yo moko yebika o comprendre yami balé les yeux na lingi ko loba boy. Concernant la situation au lobby, il y a un décodanga vital. Au lobby, il y a un DGI. Lelo, na lingi vraiment na loba pona zuyo pour population na batuba yeba que cette affaire de la DGI est là qui dit bluff et ça s'appelle montage politique. Modèle automonakaya parce que qu'est-ce qui passait? Yo yebi, je suis passé à l'Assemblée. Tout ce qu'il y a comme problème, il y a corruption. C'est moi qui passais, na brandi, on a bitala moto na parlement. Et les gens sont montés. La preuve est que, comment moi je ne faisais pas partie de cette commission, je peux être dedans. Et ba monteur ya scénario wana, ba monter scénario. Lelo, baza na dynamique wana. Un jour, na koloba bango pe ba oyeba. Ba monter un scénario. Et tu ne peux pas dire que Ndekonanga Vital, je l'ai dit, il me regarde, qui m'a sauvé? Jamais. Parce que dans ce dossier, je l'ai dit, Vital me suit. Il m'a dit quoi? Alors je connais bien Kabila. Il a dit,
Je l'ai dit à la télévision Peuple Hollande. Et dans ce dossier-là, je suis prêt à aller loin dans tout ce qui s'était dit. Donc, parce que c'était pour la Kolobandé, ni touche. Mais après, quand le président Bouchard... C'est là où je parle de l'ingratitude. Ouais. Pourquoi? Parce que quand le président Vital, Balongoli et na MP, Ezangai, Nandeko Nangai, Honoreleki Olengankoi, Ndeko Nani Emery Okunji. Voilà. Moi-même, je suis monté au créneau 17 fois au micro pour les soutenir. Mais, il y a Yebi qui a dossier. Ce n'était pas sans autonomie yango na maître Kabengela. Tolobi Togosala yango, dossier où ils allaient en constitutionnalité. Habité Bossalango. Il jouait tout pour l'arrestation. Pour l'arrestation, c'est pas ce que tu dis. Aujourd'hui, je suis prêt à l'affronter pour ça. Il jouait tout pour que je sois arrêté. Oui, mais. Alors, il y a quand même Elésiel, s'il vous plaît. Elésiel. Pardon, Elésiel, avec tous les respects. Ce dossier-là, je l'ai dit, parce que je suis prêt à l'affronter pour ça. Il n'a jamais joué dans ce dossier-là pour sauver Ngai. Il a joué, c'était pour m'arrêter et dire à Kabila qu'il n'a qu'anguillé. Je suis prêt à l'affronter pour ces dossiers. J'ai beaucoup d'éléments. Voilà. Alors, il ne faut pas dire ça. Contradiction. Troisième élément. Honorable Lisanga, on continue. Moi, contradiction, vous allez ça. Moutou a joué qui pour Kebakanga yo et pas Kabila. Si Allah qui sa Kabila. Mais on m'a dit 17 fois pour nous sauver. Donc, on a sauvé Bolo qu'on a eu. Non. Donc, tant que vous avez pour nous sauver, c'est que vous avez un moment que vous avez reconnaître. Merci, on Ming. ne peut pas chercher à sauver son bourreau absolument. Merci, Ming. Qu'on sauver, c'est parce que Bissona Emery, nous avions, Emery Okunji, nous avions l'essence de l'amitié. C'est-à-dire, tous en opposition, il faut reconnaître les bons côtés. Vital faisait jouer la démocratie, que les opposants, beaucoup matana micro, beaucoup qui koloba. Et nous, l'opposition, nous trouvions espoir à Koloba. Non. Chaque président, l'équipe, non, je l'ai dit différemment, maman. Je peux donner un exemple. Lui, au moins, opposition, il doit tout faire pour nous ramener l'opposition et faire un débat. C'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens et les acteurs ont changé, tout a changé. Alors, Nazo Lobanande Mouana, Yango et les yeux Nangina Lobanayo, ça n'avait aucune concordance avec ces dossiers. Nous, nous sommes amitié. Et nous, dans notre esprit, on n'a jamais, à cette époque, le Conseil de sa président Vital, ce n'était que Otikalana majorité. C'est-à-dire, même ceux qui nous, on les voyait que la famille politique. Ce n'était pas le Conseil de venir chez nous et de venir embrouiller l'opposition. Non. Ce n'était pas ça. Il y a un dans le lot de Vital, Azo, embrouillé bien. Maman, pas dans l'opposition. Maman, je prends un exemple. Nous sommes en réunion et pas Martin Fayoul. Le président Vital est allé très loin. Alors, il Jean-Pierre Bembazala qui a mais n'a pas réunion à l'Ingagoyate. Il faut considérer Ngai. Devant lui, j'ai dit, mais ça c'est très grave. Pardon? Mais tu peux être... Maman, élection, non, pas élection. Tant que tu as examen d'État, école, moi, on a examen d'État, 47. Ballon, combien? Moko. 46 va échouer. Donc même le deuxième a échoué. Vous comprenez? Donc tu ne peux pas dire que non. L'élection, troisième, non. Élection, pardon maman. Élection, elle a dit Makambo. Il y a Tshisekedi Bondimagate, il y a Zalaki deuxième élection, mais il y a Vital Kamerhe, Bolinga Kondi. Tshisekedi Tolobaga qui deuxième. Papa. Tshisekedi Koko Tsabiso Makamwana. Tshisekedi Tolobaga deuxième, mon amboka Martin. Mwana mboka nani Lumbala ezalanga Ibasami nani secrétaire national Félix Tshisekedi to telemakawa mukolo tozo voyager oh non bakay et coïncider na cardinal bakay kuna kotam to kena kosani. C'est pour dire à la communauté internationale que l'élection c'est un chaos et nous considérons que Tshisekedi ça ne devait pas se passer comme ça. Alors Solange quoi les honorables Lisanga Bonganga a un problème là parce que
Non, j'ai une solution. Une solution. Oui, parce que le problème, c'est l'écart entre ce qui existe et ce qu'il fallait être, non? Oui. Alors, c'est ça le problème. Oui, il faut. Bon, Lisanga Bonganga, en 2006, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila. Tangu Kabila Leki. Bino opposition, Boloba, que Moutou fois à la porte-parole, il y a opposition, c'était Jean-Pierre Bemba, parce qu'il y a un Tikalaki, il y a caméra aux Boudin pour parce que tu ne veux plus. Non. Heureusement, tant que j'ai un problème, je vous ai dit que j'ai une solution. Voilà la solution. Je vous l'apporte. Na élection il y a 2006. Jean-Pierre Bemba contre président Kabila. Bakena élection. Premier tour. Une notion importante, il y avait deuxième tour. Opposant Soto Sangani, Sima Bemba. Tokena élection. Bemba lui-même fait la déclaration. C'est ça la nuance. Même la communauté internationale, il y a 2011, chaos. Bemba lui-même, en tant que notre leader, il a dit, j'accepte, mais je m'inscris dans la ligne de l'opposition constructive. Ça, c'est le premier élément. Là, nous avons dit, en tout cas, porte-parole, les aïeux, d'abord, même ceux qui ont vote, les MLC avaient beaucoup de députés. Ils pouvaient passer facilement. Premier élément. Deuxième élément, il les hier. Où il y a le président Tshisekedi. C'est différent. L'élection n'avait qu'un seul tour. Toute l'opposition réunie. Tolobi pour Nabiso candidat commun. Etienne Tshisekedi. Yo lobi non. Ngai na kozana candidat commun à Tshisekedi te. Na ke ailleurs. D'abord, c'est contre toute l'opposition. On a pas Kengo Adon de Potang. Vous comprenez? Non. On a tangi Kengo te, pas tangi Kuma Kengo te. Ngai n'a pas répondre le les hier à lobby. Et on a répondu hier. Alors, à ce moment-là, on est conscient que tu n'es pas de l'opposition, tu viens d'arriver. Et l'opposition a mis toute la stratégie pour faire gagner quelqu'un. Tu as embrouillé la stratégie. Alors il faut être conscient, les yeux. Il faut être conscient. Alors, dis-toi, ce qu'on nous là-bas, que non, les porte-parole. Ok, nous disons oui, mais ok, ça l'a été. Alors, oui, mais ce n'est pas pour jouer le premier rôle. À jouer le rôle de non, tu comprends, Motalabia bina tiki kuna na ye, yaka, mais on joue le premier rôle. Pour battre le premier rôle, Bazali, on joue en l'air. Ah, bon, même quand on a planton à Bino alors. Hein? Faga vous en des plantons. Mais à coup, tu vas coller place Bazala na Moulongo, Bama. Mais il y a un mobile à Yaka. C'est-à-dire Aïe, Simana, Bela Bat. C'est-à-dire, comme le Gola, la bandale, comme il y a une bandale, bon, il y a une bandale, basanga na gaël, nyoso, basanga réunion, mukola libosoka va bengi, comme na banda bandale, à partir de l'eau, la commis chef Nabino. Bango va zongi na bandale ko Nabino. Makambo a dialogue. Lelo, mwana mboka Etienne Tshisekedi. Tangu makambo ibandiao, élection esalemi kao. Oh, ndeni ni président national, alobi na biso, tola la bapongi. Borobi non? Ya yebi koleka abina lobina bino bovanda erona bolobaki ke no ide pesto tsikeda ke kozambo rien akena mikira poto voilà un élément ko la kisake il est en bonne santé asoroli na mindena bato mama bato tu baolo balelo to boy médiation internationale nani olo bawana biso tu tozaka nana kendeka na mikira to ka ka sommet za na tel état ta délégation mulai na bino so bokende na kati bino boke oh non et de to ke les États-Unis si bokende lelo bokomi contre Mindel ezate Tshisekedi ake kuna na chance avandi ayoki tanga ayoki abino makambo eze ebele ya ko résoudre likambo ya yambo tokosala élection mama Sylvie financement ya élection mbongo ngo za motu ya boni toyeba deuxième élément mama Sylvie tozokende na maponami makambo ya ba nouveau adulte ba komi ya sika ba nouveau maje ba mati lelo Tokoyeba, oui, qui babana depuis quand? Depuis 2007, 2008, 2009, ti koko malelo. Banu bazaki wana bazu ba aji wana. Pona kosala yango, photo yokana. Eko banda kan, eko suka kan. Mama Sylvie, tokosala yango wapi na organe nini? Élément ana très important. Élément misato, sécurisation ya bato. Lelo même oh baki makamba concertation, tokene na concertation tolobi, semi wana
En tout cas, c'est total malamu. Il faut aujourd'hui recommandation à concertation. Total en dégaine ni baoui pour réformer ma campagne seni. Ce qui n'a pas l'élément moussous. Bandeko bazana parlement baolo baolo. Tout ça qui déclaration, tout ça qui boue. Mais baza kuna découpage territorial. Ata babimi. To comment dégaine ni biso to le baga. Opposant oh toujours zera. Loi ngate le kito kota kite. Sena kuna bakobongisa. Sena obino obi glissement c'est ça le makala. Biso opposition to zera ka bongisa. Alors quand on vous dit que vous soutenez Papa Léon Kengo et baraté ka moto glissement tikana nona lobate obaki nga 2 minutes okoya alors ere tozo lobate bango bakomi na makambo wana surtout sangisi makambo wana na expérience ya tata na lobi bandeko il faut tout ça là dialogue mais dialogue yango ako cadre lobaka mais ndenge nga na yebisi bino dialogue wana esalema médiation internationale. Pourquoi maman? C'est parce que au moins tango président Tshisekedi ambaki bato na dialogue biso kete même IDPS ba ba Tshisekedi a sonné dialogue ba kende kete bato yo sona ba kete ya opposition pour na nini tolobi non dialogue to senga yango wana te eza dialogue te ke ya président Kabila obiboza na molongo na sima na ngai te président Tshisekedi a lobby IDPS na ba lié c'est-à-dire biso nyonso ensemble. Si quand on le bandon, le président Kabila a une position dans dialogue na bino. Alors il y a même pied d'égalité na bino nyonso. To a un statut particulier. Na ngana yeba na mon occupation. Président Kabila to kotia yendenge nini? OK. Bakisa. On peut répondre parce que na linga fait na bakisa. Dialogue c'est qui dans le dialogue sous la médiation internationale. Kabila prête serment, je crois le 19 décembre 2011. Etienne Tshisekedi le 23 décembre, je crois 4 jours après, il prête aussi serment chez lui. Tant que vous avez dialogue, Nani président. Et Kozala, sommet bipartite entre les chefs de l'État, tout Kozala, Ndengenini, Nani Kozala chef, Nani Kozala chef, Bokovanda Ndengenini, et puis Tshisekedi n'a jamais reconnu Kabila comme président de la République. Si on a négocié, yo chez moi na mutu ba ibi eloko na yake négocier na muibi. Pour organiser dialogue to solo na o ya ibakinga. Na so comprendre que ce n'est pas une contradiction par rapport à de marche na bino sur. Bref position il y a président Kabila ne maman Sylvia Lobaki na kati ya dialogue. Ndegolesier. Au moins eloko lobi wana dialogue yango wana. Dialogue yango wana ndegolesier, c'est-à-dire oyo lobi parmi les éléments de dialogue. Médiation internationale les alliés, bato communauté internationale pourquoi? Pour bango, balobaka bien makamele karamboka tolanda. Pebiso toyebi, ezaka que il a été reçu aux États-Unis bongo nango grave. Bon bobo ya kamponi. Tokendeka ko ça n'est pas minéré c'était comme ça. C'est ça le vrai problème maman. Tolingi dialogue à Saint City té. Na lingi vraiment to za la clair. Tolingi te za Saint City té. Na pesi exemple à Saint City pour na koyebisa bato yo. Bazo bangisa président Kabila. On dit, tu sais qu'il y a une médiation internationale. On dirait médiation internationale. Pas qu'on se télévise. Non. Pas mais ça n'a pas de voilà le pré-dialogue. Voilà le pré-dialogue. Parce que dans le pré-dialogue, tu as bandeko. Bino batoya majorité. Nabiso bato opposition. Alors, biso to comprendre que bolingi dialogue style Saint City pour boyebi un peu katama kuna lokwa katama ka gâteau pe ko katama lisusu boko kwa ba poste Solange quoi glissement ozolobelango déjà ozolobela glissement parce que mais nous avons une confusion lisanga bonganga na makambo koloba wana parce que d'abord tango ozoloba oyebi nga nazomona yo te nga nazomona siko ndenge Christian Badibanya azaki kotoka Badibanya je me dis Tshisekedi en face et moi en face les lois talaka bato lisu na miso kaka boyi lobi tokotala yo pe soki okotala bato na miso parce que awa eza bitumba ya ba aigle omoni libata pona ya eza mwa pasi na lobi boyi mwana mboka tango ozosala même confusion na yo wana ya Saint City ezalaki ba rebelle oyo na minduki RCD azwaki donc pas même pas la moitié ya mboka au-delà ya moitié ya mboka Jean-Pierre Bemba azui
azui ya munene Sylvia azali koboya mais ezali na nini c'est l'histoire du pays RCD azalaki tala eteni munene bemba na ya république balumbala na ya bango ba république wana donc baminduki ezotalana tosala nini to négocier bazo négocier Tshisekedi ni cocktail Molotov ni munduki ni eloko moko te bovandi kaka boye et puis place wana na glissaki kamwa eloko moko nalobi moto ayibi yo kiti yo zana posa o récupérer kiti na yo tokende ko dialoguer na muyibi. Ce n'est pas une contradiction. Solange, je crois qu'il y a kolobela makambo. Après ça comme ça. Makambo glissement comme ça tout ici. Voilà. Mwana mboka elesier. Eloko na sepeli mingi. Olobi nazomona net confusion na ebi yo malamu. Soko olobi net to confusion ya muke et ya munene te. Donc tant olobi net confusion, olobi ya malamu pona mutuna na yanula kina mama na lobaki boye. Na lobi te que tolingi dialogue ya lokola type Saint City na lobi boete na lingi bato bana na malamu baya koloba te eloko ezoboma médiation internationale to lobi boye lelo bandeko oyo bazali pembeni ya président Tshisekedi bo baza kobangisa ye médiation internationale président Kabila kuma ngo pe Tshisekedi talaka donc bandeko baza kobangisa ye tango nyonso komeka médiation internationale mabe. Pourquoi? Pour bangona eloko munene zate toko solola na biso na bango tozo solola. Tomona na lingina répondre bonde ko elesier. Maréchal Mobutu avantage na biso to bani mwa kala yangwana. Tozali awa na palais du peuple. Maréchal Mobutu Ladar Brahimi envoyé spécial aya awa. Tosali concertation majorité na opposition mindo kezagite. Mais donc, la recherche de la paix, tout ça, là, on a parlé du peuple. Voilà un exemple. Alors, ce qu'on est les yeux, et il y a 471 jours, pour qu'on fait un mandat, il y a deuxième fois, troisième pénalty, exaté. 471 jours. L'objet n'a pas 470. Et Syrie, tout autant, même pour Yango, il faut qu'on en parle. Comment ça va se passer? Ce n'est pas important. Voilà, bande konangai ezatika li solo nenge tobetaka. Bomoni moi d'accord. Nenge nazo ebisa bino que na Kinshasa, ezana bako il faut reconnaître. Ce qui balobi que Kisenso sur le plan politique, bakomona fumwa banga moyo nerombungu, ça c'est il y a des éléments de preuve. Et ça sentiment dès que batangi Kingabwa nana lobité mais yo répondre place aux alliés balobi bandal master nga yo aken exil soki ni namona ke lisute muto azalaki soki likamweleki na majorité ya défendre babeti boya ya pesi ba argument sans que amenacer mutu na téléphone wana nazolo banana na Francis Kalomo nazolo honorable député na bandal no yoko douter Francis omoni ezala ba commune basi bazozo ba identité wana ozoto na ke mwana kono lo pango bo yo identité ngana na identité nationale internationale ngai makingabwa ezala mutu Kisenso ezala mutu e bandal pezo mo caché siko masina changu yo siko identité na yo zaka wapi yango pe na koloba eza musala biso tosalaka ezalaki bongo mwana mboka lisanga bonganga tolingaka ba politicien yo babangaka ba journaliste te parce que baza convaincu na oyo bazosala lisanga bonganga lobi ndeko Eliezer yaka tosala émission bien ka ebaki ke oyo abetaka mundu ki aboye. Mais félicitations à honorable lisanga bonganga pour na courage na yo pour na maloba na yo mais loko na koloba bo gardaka moi unité parce que moko comment on appelle poto gardien azate maintenant na kobeta bal azapete na matete tokobenga ngo kasho tobenya ngo amigo et panzanaki bana mai bakimi mais c'est qui est grave même ba indien ndana zo mituna est-ce que bato a organisé bato bakimeza ba indien wana te
ekozalaka baindien parce que apona nini ekozalaka bango ti omoni bato baliaka loso na bacure-dent bazalaka mpe na bastratégie ka ya boye yo oza na expérience ya kolia loso na cure-dent bandeko na ngai eza bamasolo tokoya kobeta masolo ya est tokozongela masolo ya suspension pour 3 ans ya mwana mboka Adolphe Muzito totuna est-ce que ça raison ou bien ça tort eza bajaloux ou bien batribune gêné nani finalement mpona nini bapoliticien congolais balingaka débat de fond te ka bapolémique et puis intégralité ya inauguration école mama Pemba mama ya honorable Néron Mbungu bokolanda yango na mwa mituna totunaki parce que c'est une école de 18 salles de classe avec 14 bancs chaque salle de classe oyo bana bako vendre 3 ou 4 vous faites la multiplication mwa mituna moko to mibale totunaki population totunaki pe ye moko oyo asali nini wana merci